Le plaisir est pour moi de vous retrouver encore en ce jour. Dieu nous a fait grâce et il nous a imposé à la vie. Napesibino Shalom, c'est Ruth Moussamba dans cette émission Rien que la vérité, dans cette chaîne chrétienne Tolonacé qui est dirigée par Maman Anne Moissia Mabondeli, Maman Anne Kalambay, qui est la femme du gardien du temple, pasteur Carlos Kalambay, que je salue chaleureusement avec beaucoup de shalom, vraiment que Dieu vous accompagne. Voilà, aujourd'hui je reviens avec un sujet mais c'est une invitée surprise aussi pour monaye boyebi mais na tolo na sena na l'équité mais bokoye ba eloko nini oyo alingi aloba na biso bana na nzambe. En tout cas, moi je vous demanderai de suivre très attentivement cette émission qui va vous apporter beaucoup de choses, qui va vous scandaliser, qui va vous révolter et que pesa yo posa koluka nzambe pe oye bandene otambola na mokili oyo bandeko bana nzambe. Mais peu avant d'entrer dans le vif de notre matière, il y a mon Kolalelo avec notre invité spécial qui nous vient vraiment de très loin, qui n'habite pas Kinshasa, qui habite très loin, qui est venu et biso peut te saisir occasion oyo ya kokuta na naye pe ya komeka kosolo la naye. Mais peu avant d'enga na lobutu ko lobasikoyo, j'aimerais quand même dédicacer comme ma basoué moko ya bonheur, basoué ya paix, basoué ya il y a grâce dans Zambé, parce que la Bible dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Ce que moi j'ai au fond de mon cœur, en tout cas, nous partageons la bandeko Oyo, sœur Jolie Mayala de l'Éternel, Kuna Paris. En tout cas, à vous, shalom. Shalom na couple Lukoki, ya maman Gladys na papa Dani Lukoki. Shalom na couple Ikoki, ya papa Didier na maman Fanny. Shalom na couple Djunga, ya maman Sabrina na papa Albert. Shalom l'issue na frère Cyprien Podi. En tout cas, shalom la Bunonion sur la Paris, Kuna la France. Shalom na toute l'église Mema la France. En tout cas, shalom à vous. Shalom à vous. Shalom aussi à mon frère que j'aime beaucoup, Yangandeko. Yangandeko, Maître Ken Chibo, Yachibo Chiboaboa, Maître Ken depuis l'Allemagne. Shalom aussi à toi dans toutes tes entreprises. Shalom. Shalom à toi mon frère aussi, Bovi Bonga qui est du côté de la Suisse. Shalom, 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 shalom. Shalom aussi à toi qui est derrière la caméra. Oui, c'est toujours à la fin de l'émission. Hein? Nena pesa ko ba dédicace, mais shalom en tout cas. Et Zanayo Ndeko, Pichou Mwama qui est derrière la caméra. Voilà, aujourd'hui Ngai Ruth Moussamba na invité Oyo nalingi boyo kaye sérieusement. Sur la Bible boyo kaye sérieusement, boyo kaye sérieusement. Nalingi na remercier ce cadre qui nous a reçu. En tout cas, c'était pas si facile. Bah passer ce cadre facilement comme ça. Ezali Flat Hotel Fakal. Flat Hotel Fakal. Fakal ezali wapi? Fakal ezali na commune ya Barumbu, babengi yango quartier Beaumarchais Liboulou. Ezali na avenue Kalembelembe numéro 17. Ndenge na lobi na commune ya Barumbu. Alors gérant nango ezali Guy Ilunga et kolo flat oyo kombo na ye Junes Kalubi. Alors soki bozali kolinga kosala visite na bino tango bozo ya kin, vous en avez besoin ici ko pema na kimia sans que vous soyez persécuté dans le baboy na baba trouble o sala na Kinshasa awa na boko tanga na ba kombo boy makamele kaka na Kinshasa awa. N'hésitez pas, yakoya na Fakal Hôtel, ce cadre qui nous reçoit. En tout cas, contactez le numéro plus 243 89 718 10. Plus 243 89 718 10. Bokoyeba Kosolana gérant ya Esika Oyo. Na passé bino invité na biso surprise na bengi papa yende mutu azali ko kamba église nini zanini papa? Ministère charismatique Shilo. Ministère charismatique Shilo babengaki papa kuna. Donc le kola aza papa to pesi pe respect on a ya papa. Vous êtes père de famille, vous êtes marié? Oui, je suis marié et père de 5 enfants. Ah d'accord, merci. Kombo naye ezali pasteur Luc Loaboué. Pasteur Luc Loaboué. Ezandenge bozo koma on internet wana te. Son vrai nom c'est pasteur Luc Loaboué. Shalom papa. Shalom maman. Osamalam. Vraiment, l'angolo ensemble. Je vous remercie vraiment d'avoir répondu à notre invitation qui autosaisir quelques opportunités pendant ces jours à Kinshasa. C'est moi qui vous remercie. Vous allez bien? Oui. Pasteur Luc Loaboué, Aza Nani.
Merci maman na mutuna na yo pasteur Luc Louaboué Nazar Eloma pasteur représentant légal ya ministère charismatique Shilo Nakatanga précisément pe na Lubumbashi mais avant nazala pasteur Zambe Lokotinga Musika nazalaki nganga kisi nazalaki pendoki mais na ngolu ya Nzambe lelo tokomi basali ya Nzambe. Alors, c'est Pasteur Luc. C'est Pasteur Luc. Oui. Je disais, Pasteur Luc, Azam Moussali Nzambe, représentant légal et ministère charismatique Shilo, Nakatanga. Précisément, je vis à Lubumbashi. Je suis marié, père de 5 enfants. Mais avant que je puisse être pasteur, avant Nakoma, Musali ya Nzambe, Nzamba Lonkotinga Musika, nazalaki nganga kisi, nazalaki pendoki. Na ngolu ya Nzambe, na 2002, de na rencontré Seigneur Jésus-Christ et na bongoli motema et il m'a donné une mission spéciale ya ko dévoiler makambo nyonso ko bimisa na poasa, makambo nyonso ya molili ya kindoki pe ya kinganga. C'est vraiment Pasteur Luc Louaboué, maman. Merci beaucoup. Le col le buzala kana kan wana kuna ozala kindoki, ozala ki pe nganga kisi. Yebisa biso nano pona yo kindoki za nini? Soki tolobi toloba kindoki na kolobelanga na cadre ya bandoki ba oyo ba pumbwaka parce que ngamoko nazala kindoki ya kopumbwa. C'est-à-dire que la sorcellerie est une pratique de la magie noire qui consiste à nuire à la vie d'une personne pour l'intérêt de celui qui fait cette magie. Kindokeza misala molili ya batu mwindu eza na objectif moko ko bebisa bomo ya moninga pona intérêt ya ndoki. Mais intérêt ya ndoki ezalaka nini? Okoki komkuta teke oyo sali kindoki ya kopumbwa asombi ndako asombi mutoke ezalaka te okoremarke azaka mobola intérêt na biso tango tozalaki bandoki ezako sakana. C'est une loisir, une plaisanterie. C'est pourquoi tolobaka ke kindoki c'est un jeu traditionnel imitant l'oiseau naturel. Donc eza révélation moko ya diable ekotaki na kati vraiment ya mitema ya bakoko de bakoti na magie wana ya kobanda vraiment kopumbwa lokola ndenge apumbwaka wana tolobi nde kindoki wana. Mais au fond ya kindoki nalingi na yebisa bino au fond ya kindoki ezalaka nini eza na misala ebele ba eteni ebele ya koma bandoki babebisaka bomo ya maninga tozana misala ya kobebisa par exemple kotia vie ya muntu na kati ya blocage koboma muntu kolia misuni ya batu kosala makambo ebele nyonso bolobi ya mabe alors nde fond ya nini ya kindoki lokola Bible zoloba Jean chapitre 10 10e verset que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Waneza moi synthèse. Oui papa, nous le dit que kindoki ezali loisir. Donc tant que kazo baby sa vie à mutu. Alors ça n'ont pas mis ces ça. Oui. Mais mutu na tkal ko souffrir. Oui. C'est-à-dire ce qui na cadre ya sorcier volant. Ndenge to zalaki ndoki akopumbwa. Ce qui o lingi koyeba ba eteni nini muntu alekaka poaza la ndoki. Il fallait allier musuni ya nini ya moninga. Et ce qui allié musuni ya moninga par exemple ngana zui parce que kuna to bande ko ndekolia nde misuni ya batu. Surtout bato banzoto mike bazaka mafuta mingi. Lokola na moni moninga nanga moko to zalaka na ye bien na moi. Mais na butu na zomo na yete. Nabi na ngata ye akota na ye nango na monde physique. Mais il faut na pesa ye tangu na physique
Donc il fallait vraiment y amona na image mosusu akoki pa akoki komona lokola bitabe lokola mikate tiena moko bande kolia ako prendre vraiment ko yoka vraiment elenge changer comme wana déjà à côté na nini na misala molili ya kindoki maintenant vraiment parce que yo misala kindoki ko banda nde butu nga na pesa ki eloko wana na kokota na nini na nda to bande nde ko traverser mur na batol e bande ko empêcher kokota na kati ya banda kwa batu e tangu na koti na ya lali na ningisi ye na bi yo zoba yo lingi ale la muka yaka token na cheye na mukongo ngande naza na yebi stratégie na makasi nini to bande opumbo na cheye na mukongo to pumbwe donc tozo pumbwa nazo memaye directement na équipe ya bandoki na biso nazo kende ko comme maye na kiti bandoki na biso soki ba moni biso bandoki ya équipe na ngai bakoyamba biso bien. Alors bakoyamba biso boya malamwe we toi karibu kwetu bienvenue bayambi biso embala moko bakobanda kopesa nini biloko bakolia kuna tobande kolia kamisuni ya batu na komela nini makila ya batu. Alors ba événement nyonso wana ndoki asika yepe azomona mais akobandomona lokola ndoto. C'est pourquoi nazo ebisa vraiment na kati émission oyo ya tolo na se nazo révéler batu nyonso bozolanda biso ndoto nyonso ezalaka ndoto te bandoto mosusu eza bandoto ya initiation à la sorcellerie. Il fallait vraiment chercher Dieu ce que ozomona bandoto zolia na nini na butu muntu aliaka nde na moi. Alors ya kobandomona lokola ndoto mais en réalité à côté déjà na nini na kindoki. Alors tangu soki tokomi tongo il fallait ngana memaye nazongisa ye nano na nini na ndako mais okoki kotuna ngai le problème ya monene le jeu de la sorcellerie parce que tu le dis que la sorcellerie c'est un jeu traditionnel misano wana to bande ko sala ngo ndenge nini soki vraiment to silisi kolia to misuni ya batu ngana bande ko sepela kolia surtout quiz parti oyo mpende yomoko yomoko ngana bande kolia quiz mama ngana bande se mama quiz eza nini eza eloko ka muke vraiment to bande na bande na lié ya mobeso te to bande nde mutu akotumba ndenge batumba kantaba to bande kolia batu biso moko eza likita eza muziki tozaki ebele donc lokola bandoki ya équipe na biso to bomi mutu bino bokoloba akufi mais nanu akufi te ce sont ba réalité ba étape mosusu vraiment to kota vraiment na musindo c'est-à-dire soki to bomi mutu to sali magie bino bolobi akufi mais pona biso akufi te to kende na cimetière to la musiye tango abimi to kende vraiment koloka ye na maloba après maloba wana nde to ozwaye to bomi ye et tant to bomi ye souvent to bande boma mutu peut-être na nzete ya epasola na marteau avec des choses physiques alors tant to ko boma ye to zui makila to tche pembeni to zui misuni to tche pembeni to bandi vraiment ko tumba muntu tant to zo tumba muntu surtout bato banzoto mike mama bazalaka mafuta mingi wando sapela vraiment kolia ngaba quiz mama oyo akotsangaki na kati ya kindoki ya bande ko sebla mingi kolia kasima et d'ailleurs il y a une surprise bato mosusu bakoki koloba est-ce que makambo pasteur Lika lobaka eza ya solo voilà photo ya kala oyo eza équipe ya biso tango tozalaki bandoki pe banganga naza wana nazalaki vraiment trop jeune na bandaki makambo kindoki j'étais que na 19 ans na mutu initiaki ngai azalaki mama mukolo vraiment te aza mama nganga azalaki mama nganga parce que na initiation de batu bako comprendre bien na kati ya émission ya tolo na se mais na ba émission mususu tosi tolobi sur l'initiation bandaki ndenge nini komaki ndenge nini alors mama oyo de akotisingaki azalaki mpaka soki omoni bien na photo en tout cas ndeko zana sima caméra benda nanu bamona mama oyo
mukolo yo mama nde akotisaki ngai na kati ya misala mabe ya bunganga kisi pe kindoki. Na âge à 19 ans. Na âge à 19 ans. Na bandaki vraiment j'étais vraiment très jeune. Ata awa soki omoni vraiment image nanga nazalaki vraiment trop très jeune, mais to koti déjà na misala mabe. C'est pourquoi na lobaka makambo vraiment ya âge kontakate na makambo ya molimo. C'est pourquoi il y a même des jeunes aujourd'hui qui sont dans l'occultisme, ils sont dans la sorcellerie, dans des choses là très bizarres. Je passe le message déjà, ceux qui ont misala wana ya mabe, vraiment, Zamba zo pesa yota, vraiment, otika biloko wana, loko la biso, totiki vraiment, makambo nyoso wana ya kindoki. Maman, to bande koloba, loko la otuna kingai na misala, parce que to lobi, de jeux traditionnels. To bande ko sala ndenge nini, c'est-à-dire ceux qui to silisi kolia misuni, to silisi komela makila batu, mbala moko to bande ko pumbwa. Eza lokola ndenge bana bakendaka classe ba oyo bake bunzela boye ba oyo bake koto oyo ba oyo bake koto oyo tokoki kozwa tokoki kokenda ta 4 ou 6 personnes tango to bande ko pumbwa batol e bande ko empêcher biso te komona ndenge batu balali to bande ko tozo pumbwa likolo banda ko batozo tala tozo mona ndenge batu balali ba mosusu omoni kaka lati mwa coupe ya munene wa mosusu lati robe de nuit mosusu vraiment lati eloko teka na mulunge oyo ya Kinshasa azaka ndenge wana biso totali boye tozo seka maintenant lokola ezamisano to yiko tala muto oyo alali atokota vraiment na chambre na ye tokende vraiment konini kosala baje na biso et soki ndoki akoti na chambre na yo aza na rayon na yo esi kolali oko sentir lokola nguya moko ezipi yo batu mususu omoni ya bandi kosala makasi po alamuka mais moyen alamuka ezate alingi vraiment aganga moyen mungongo ebima ezate soki o sentir okomi hypnotisé yeba ken vraiment na rayon na yo wana doki moko asia sani akiti maintenant tangu tokiti wana tokoki koyebisa moninga moko bebe matali kolona tolo na ye bandako fina ye na kingo ndeba bandiko amatili kolo ya tolo abandiko fina yo na kingo atango aso fina yo zolelo zo biso tozo tala na boye tozo seka parce que biso ezabage c'est loisir, c'est la plaisanterie, une distraction. De dire, nyata yana libomuko, de abandiko nyata yana libomunde ozo sala tango tosali kabe tozo seka tokoki muntu mosusu alali na likolo ya mbetu mais totomboli ye boye totiki ye na se ya nini ya mbetu akose retrouver tango biso tokei na tongo alali na se ya nini aza na se ya mbetu c'est-à-dire mabe ya kindoki ya misano wana parce que soki ndoki azo simba nzoto na yo tango azo fina yo na kingo ndoki azalaka na pouvoir moko na kati na ye ya destruction ndenge Bible lobi que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Attends ce que moi nako allié qui ndoki na ndako oko remarquer que ceux qui a simbi mon verre kweye panzani asimbi nini ordinateur ekofi asimbi eloko donc nyonso ndoki asimba ka ebebaka mais pona nini pona loisir. Je pense que maman pour ta première question c'est en réalité c'est ce qu'on fait. Merci beaucoup. Ce que yebisa biso kota ki kindoki yango ndenge nini. Oyisi biso laksi biso photo awa. Obendi ba image wana. Olaksi biso que kota kindoki ya 19 ans et pas maman wana ya mokolo. Ezala ki ndenge nini. Bon, on a briefing parce que ceux qui te lobi tozwa initiation na ndenge nyonso na bandaki vraiment ekozwa biso tamulayi mais na briefing je makambo ya kindoki na kingange bandaki tango na komaki na 6e des humanités mama na ngai nde ayaki ko solliciter ngai lobi mwana na ngai okoki te kokende kokota na salle examen d'état te sans que na mema yo epa ya nganga apesa yo kisi pour présenter mbala moko et ozwa alors wana na zalaki na 18 ans alors na ebisi maman nazalaka mayele ata soki na simbi kisi te na ko réussir mais malheureusement année wana na présentaki examen d'état na zwa kité
tangu na ye koyebisa mama ke nazwi te na mama na bandeko na ngai bango nyonso babande koseka ngai. Alors mama lobi na kofutela yo classe le sous-sauté parce que boyaki na mema yo epa ya nganga. Alors je fais 4 jours sans manger parce que mon isoki moi na komi na 6e des humanités à comprendre vraiment valeur ya classe ndembala moko tangu na bandeko lia te mama ya lobi soki olingi na futela yo classe ndima na mema yo epa ya nganga kisi. En tout cas lokola na lingaki classe j'étais obligé na lobi na kati na motema na ngaki nakende kaka epa ya nganga pona kendo sepesa nini mama. Alors nde mama amemi ngai epa ya mama moko nganga moko mukolo ya oyo to présenter photo na ye aza awa amemi ngai epa ya mama oyo na tangu na koma kikuna bon makambo wana babande kosala ya bumbikudi wana ebande ko intéressé ngai te mais eloko intéressaki ngai na briefing na mukuse parce que maman nganga kiso yo apesaki nga 4 bic magique 4 bic alobi soit ba bic oyo ya magie mais eza 4 ko banda kosunga yo kokoma kaka makambo ba examen na ba interrogation mais lokolo zui 4 bic yo ko utiliser 3 bic na avant na yambo obanda ko utiliser 3 bic okozwa bic moko kokende na lupango ya classe na bino okobwaka ngo na se okoloba mutu akolokota bic oyo nde akobanda kotanga esika na ngai. Alors na nga pe na zwiba bic 4 na ke na classe na bwaki bic moko na lobi mutu akobanda tanga nda akobanda akolokota bic akobanda tanga esika na ngai. Alors na zwaki mena 3 bic wana nde bande ko pesa nga vraiment mayele ya komanda ko zwaka ba 10 sur 10 20 sur 20 40 sur 40 mais je me rappelle na mathématiques na zwaki na examen ka 140 sur 140 parce que mutu moko alokota ke bic na bande ko utiliser nde mayele na ye wana nde vraiment le briefing ya ndenge na bandaki misala molili. Mais après quelques jours avant que na présentata examen d'état ne se retrouvant na zaki ndoki comment parce que mukolo mususu na zongi boye na ndako mama ebisinga ke non na uti kosolola na mama nganga kisi koko na ye wana pesa kabakisi ya lobi milimo na yo ekenda ke pai na ye koyebisa ye ke ifona za langanga soki na boy na kokufa. Alors j'étais obligé ya kondima ba cérémonie nyonso oyo abandeka kosala likolo ya nzoto na ngai pour vraiment nakoma nganga. Vraiment c'est eza vraiment lisolo moko mwa mulai sur l'initiation mais na tangu na ndimaki komanda vraiment kozwa bakisi na ye banini na suka nde akoti ngai na kati ya kinganga pe butu moko ayi na moni na lali na mbeto na situki mama nganga kote na mir aningisi ngai alobi yo ozolala ale yaka vraiment token achenga na mukongo nde topumbwe. Alors na briefing mama ndenge na kotaki na kati ya kindoki ya misala mabe. Donc pesa ki yo na kindoki na kisi ya kosala ki bonganga. Oui, na nzalaki déjà na nzalaki nganga na nzalaki pe ndoki mais soki tolobi to loba bien sur mon initiation parce que ça na ba point fort ebele et ko kiko soit biso 40 minutes 50 minutes parce que vraiment ça na ba point fort ebele mais oyo na sali kambo a moi briefing vraiment par rapport ya mutuna na yo. Tango koti na misala na opération liboso nini oyo salaki ya mabe. Opération ya liboso nini osalaki ya mabe na kibonganga na na sorcellerie. Soki olobi opération oyo na sali ya mabe ya liboso mama par rapport aussi ya âge na koki kobosana parce que c'est moi la sorcellerie c'était toute une vie. Donc on les a qui vit, tu vas au salaka mabe, tu vas vraiment koloka batu, babalate, batu mususu, bazala batu amaboma, bamususu, tu vas ko boma batu. Donc na ndenge na zalaki na deux identités à la fois parce que tout nganga il faut azala nanu ndoki. Alors na en tant que nganga kisi
bakesi nyonso tobande opesa bato ezalaki kaka ya mabe na ntanke ndoki ya kopumbwa misala nyonso tobande osala ezalaki kaka ya mabe. Donc c'est-à-dire ma vie c'était une vie bomoi na ngai ezalaki kaka ya mabe ya koboma kobebisa kosala mabe mingi tosali mabe mingi. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que par son amour il m'a aimé, il m'a récupéré. Dites-nous un peu comment on a koboma bato. On a kolia bato ndenge nini pour arriver ko so moto kangi et pour lier. Vraiment makambo ya koboma bato c'est aussi les solo moko eza vraiment na cadre de témoignage na lobaka mingi atana mateya atana ba chaîne mususu les sorciers volants. Pratique ya koboma bato c'est-à-dire eza lokola muto oyo tozo initier parce que ceux qui muto akoti na kindoki abande kolia misuno na biso to che yende na nyongo il fallait tango akolia mingi biso pe to kosenga ye pesa biso mutu pe na biso to sanine to lia maintenant pona ye il suffit a pesa biso ka kombo mutu. Mais le premier sacrifice on demandait toujours un être qui lui est très cher mutu mutuya. C'est pourquoi nazoloba vraiment ce qui osa quelqu'un de très important dans ta famille yeba que tu es une personne cible. Et souvent le premier sacrifice to bande osengo soit ta pesa biso papa na ye maman na ye mwasi na ye mobali na ye soit mwana na ye ya liboso soit mwana mwasi moko oyo abotami katikati ya bana mibali soit mwana mobali moko oyo abotami katikati ya bana basi. Alors maintenant ce qui a lobby kaka bozwa maman mujinga par exemple, c'est-à-dire pour na ye esili. Maintenant équipe mobimba ya biso bandoki nde tokosunga ye comment koboma mutu wana. Mais bokundaka bato ebele baza na bomoi to bande kokunda koboma mutu directement te tokosala nini tokoorganiser événement moko ou soit accident ou soit ya maladie mais mutu a se retrouver na kati ya hôpital na kati ya agonie, c'est-à-dire amikuta katikati ya bomoi pe ya liwa, donc en cas d'agonie entre la mort et la vie. Et tango aza na hôpital wana de biso bando ki tokokota. Maintenant tango tozokota soki aza na esprit biso ndenge to bande ko benga un homme qui a un esprit éveillé, na ba terme ya ba chrétien bi esprit supérieur. Soki tozokota azan esprit éveillé komona biso abandi ko kanga namoni batu bazo ya kozwa ngai namoni batu, c'est-à-dire amoni ya solo biso bino bolobi eza nini eza malaria pe mabiso tomoni bangote non amoni biso ya solo tango tokoti wana tokozwa poussière ya kisi oyo tozalaki na ngona kata kindoki to boaki likolo ya nzoto na ye tango to boaki poussière wana ako se retrouver abandi ko yoka malili ezomata ko banda makolo tina mutu etango malili wana ezomata akangami moyen aningisa nzoto ezate moyen aloba ezate, donc akomi hypnotisé jusqu'au 10e degré. Alors tango akomi hypnotisé mais aza mutu mobimba na mayele na makanisi azo yoka makambo nyonso. Mais soki médecin alingi ko mekaye na ba pareil scientifique ako déclarer alobi non ndeko na bino akufi tango alobi ndeko akufi ye mutu wana azo yoka nde alingi ko réagir nanu na kufite nazana bomoi bolukilanga pasteur bome mangana na kati église mais alingi ko loba mungongo ezobi mate alingi ko ningisa lokolo ko moyen tombolango ezate, donc akomi hypnotisé. Tango bazolela ye mujinga wanye mujinga akufi azoyoka makambo nyonso na ndenge bazokende kokotisa ye na morgue pona biso nanu akufite. Alors na kokita ye mama kopesa bino ata basinya koyeba ke muto oyo akufi na oyo akufite. Soki omoni kaka batie wana ebembe soki ebembe azotoka yeba ke mutu wana akufite. Soki omoni kaka ebembe ozmoni vraiment maya miso ezobima yeba ke nanu akufite. Mutu soki akufi après 5 minutes achangeaka décomposition ebandaka. Mais au komona bato mosusu batie na cercueil, c'est comme si alali bato azoloba akufi na kitoko na ye nzoto ezaka bien ya kolemba yeba ke nanu akufite. Donc nde wana tolobaka ke vraiment
avec à cause de distraction ba chrétien na ba tuebele ba kunda ka ba tuebele bazanini na bomoy tangu bino boko kunda ye maintenant biso toyebi ki atabo cheye na kati ya mabele étape wana biso tocheye eza étape ya likolo ce qui est au-delà de la science de la magie et ce qui est au-delà de la science la métaphysique c'est-à-dire na butu tangu biso tokopumbwa tokende ko kitela kaka na cimetière wana bokunda ye soki tokomi esika bokunda ye tozalaki na mama moko oyo bande ko batela bikila kila ya équipe na biso to bande ko benga mama wana ina mfumu nde tangu tokiti wana mama ina mfumu ako longola lingwanda na ye oyo bande ko lataka na partie essentielle na nzoto na ye partie ya sexe alongoli lingwanda akomi na nkunda esika bokundi ye abambi 7 fois lingwanda nde azongi mwa musika abande ko belela crier très forte de alodi ale mujinga lamuka embala moko puissance oyo to hypnotisaki mutu ndenge azalaki akokangama elongwe etango elongwa se retrouver kuna na kunda vraiment a bouger na kati ya cercueil tum tango a bouger tum na kati ya cercueil mbala moko akoyoka makasi moko ebande ko bimisa ye na kati ya nini ya kunda ezo mema komatisa ye ti na likolo ya nini ya kunda telemi boye mutu mobimba na bomoi alors wana nde tokosala ba cérémonie ya koloka ye po toboma ye en tout cas na bref to bandende kokosala musala wana ya koboma mutu maintenant tangu tolamusi ye soki tolingi vraiment tolobi ke oyo tokolia ye te tokoki vraiment kosokola ye kisi bato babandomona ye te po tozongisa ye na kati ya mboka na kati ya cité akende peut-être kobanda osala bilanga mosusu vraiment kokende koteka na wenze bamosusu na bamagasin bamosusu bato basi balela bango be akufaki kala bamosusu bazosala misala mais soki maintenant tosalaki magie wana po tolia misuni maintenant nde tokoboma ye vraiment na tokozwa nzete ya epasola na équipe nyonso abandoki ya kopumbwa tozalaki na mutu moko oyo azalaki na charge ya koboma mubomi nde akozwa nzete epasola balusi boye azoyebisa muntu wana alingi koboma lobi ezanga ite nde nazoboma yo muntu azoboma yo yeyo ntango azoloba yeyo tali boye peut-être ata mwana na yo ya 3 ans moyen oloba eza te nde vraiment opération ya koboma ebandi kaka ndenge babomaka ntaba biso tomande ndo bambi yo nini mzete pasola na zolo na sima mutu na matoyo kwei wana ozolela makile bande kobima nde tozwi nzungu totienne vraiment na se ya nini ya munoko na yo tozo récupérer makile ezobima soki makile ezobima bien te tokangi yo makolo tokangi maboko ndo tozwi mbeli tokati kingo mutu azaka makila mingi okomona makile bandiko kobima te mutu azobunda tokangi ya bondi asali na soka lokola soso nde totali ye boye tolobi ozwi alors wana nde opération koboma soki tosilisi koboma tobandi kokata ka ndenge bandeko baoyo basalaka bantaba biso mpe tobandi kokata tokobandi koarrange mais avant biso tolia yo mutu oyo asakrifia yo nde akolia mosuni ya liboso. Oui, na moi toko continuer sujet wana na en fait question wana pour na moi les ana de moi moulayi pe pour moulayi makas toko continuer comment na branche wana prochainement na émission Yolanda toko continuer yango na ina ba comment pasteur bo salaka pour na ensorceler bato bo bloquer ba finance ya bato bo bana ko sala ngo pe oui on sala ngo ndenge nini makambo ya finance wana na koloba eza un problème ya mutu ya mingi oyo bandeko nyonso balandi bakoki kolanda bien avec beaucoup d'intérêt parce que eloko liboso na kati ya monde ya sorcellerie oyo bandoki batakaka na vie ya mutu eza domaine ya finance na domaine ya finance na ndenge nazalaki ndoki ya kopumbwa penganga na koyebisa bino koma tobandaki
kotisa bato na kati ya vie ya blocage babanda kozanga kolela makambo esimba te omoni mutu mosusu asalaka musala me se retrouva te mutu mosusu aza na poto me azolela. Alors domaine ya finance c'est un domaine très important, mais nazokota déjà na muzindo eza lokola mokolo mosusu ntango nazalaki nganga pe ndoki nayambaki mama moko epai na ngai alobi na ngai papa nganga sunga ngai naloka bokilo na ngai, c'est-à-dire mobali ya mwana na ye ya mwasi na tuni ye pona nini azoyebisa ngai nono papa nganga omoni mwana na ngai moko ya mwasi azoyebisa ngai ke mobali na ye asombeli ye passeport, basombi 2 passeport ya mobali na ye pe ya mwasi na ye. Alors tango asombi nde aye koyebisa ngai ke bazo s'apprêter bakende poto nde mama lobi mama papa est-ce que ye aye kobala mwana na ngai po amema ye na poto nga nalingi kaka mbongo oyo nyonso bazobomba esila voyage wana ya poto erate nalobi mama likambo te salaka nyonso okende kaka epai ya bokilo na yo senga ye mbongo. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous recommande, nous devons apprendre à donner, mais nga nalobi nous devons aussi donner avec vraiment sagesse et discernement, parce que vraiment mokili eza na ba réalité ebele. Natindi mama wana akende kosenga mbongo bokilo na ye tango akomi epai ya bokilo na ye azoyebisa bokilo na ye nono papa na ye to pona nzala kaka sunga ngai na eloko akolia. Or s'il y a une reine qu'on respecte bien dans le monde eza mama bokilo moyen papa aboya eza te no mama koloba mingi te na ndenge vraiment tolobaka na Afrique ke vraiment sokyo oboti mwana ya mwasi pe oboti ya mobali nde papa wana bokilo na ye azwi mbongo apesi mama tango apesi ye ka mbongo nde mbala moko mama ole akende kolia mbongo wana amemi mbongo wana epa na ngai tango nazalaki na misala mabe. Alors tango aye na mbongo nde to nalobi papa apesi nga mbongo yango na bi mama zelaka wana nde tozwi nzungu ya bukoko na tie na se na zwi mai na tie na zwi matiti na zwi na biloko mususu. Oui, continue. Na zwi na biloko mususu na tie. Alors mbala moko nde na yebisi mama wana ke vraiment kotisa nini kotisa mbongo na kati ya nini ya nzungu ye moko akotisi mbongo wana na bi mama zonga nano okoya seulement après 7 jours et 7 jours après tango aye nalobi mama ye nalobi yo moko kotisa kaka loboko na kati ya nzungu ya bukoko zwa mbongo wana azwi mbongo nde na yebisi ye nono lokolo zwi mbongo yo koloka lelo te mais okoloka ka mukolo bakoyebisa yo matanga moko wa mutu ya kofi na famille. Alors nde okozwa mbongo okangi yango na liputa tango zokende matanga soki okomi pembeni ya esika batie ebembe banda kolela makasi mais tango ozolela nde mutu ya kofi te ozosala nde incantation zolela nde mbongo wa bokilo etango akubandolela wana zolela soki okomi ka esika matanga ezali batie ebembe o sala nyonso mibwaka kana cercueil obanda kolela bantu soki bakomi distrait okozwa mbongo otie na kati ya cercueil nde obimisi malobolobi kaka ndenge yo kofi tozokende kokunda yo tokomona yo lisusu te ndenge moko na mbongo wa bokilo ata vraiment mati akitibo ya loki akomona mbongo lisusu te. Alors c'est pourquoi on remarque na lobaka mingi vraiment il faut tirer attention na batu balelaka makasi na kati ya matango moni botika ngai has botika ngai mais bino bozono ba alingaki ye mingi peut-être boyebi te kazo sala cérémonie. Alors soki atieka mbongo wana bino tango bokozwa ebembe boke bokuntika ebembe na mbongo wa muntu ekeyi bokilo na ye wana se retrouva mbongo ya bandeko bomba po akende poto esila a se retrouver a komi bloqué bazonyo kwa mande bokilo mama wana bokilo azoyebinzo ngai papa ozana bakisi ya bien
vraiment mbongo na ye ata bazonyo kwa batika la kaka wana Kongo ya malamu na zomo na bango wana stratégie ya liboso mais na batango mususu mama to kota na muzindo na kopesa bino ba stratégie na ba technique nini eza ebele oyo to bande kwa ko sala pour que muntu vraiment a se retrouver a comme mobola quel que soit makasi na ye en tout cas c'est un peu ça. Oui, dans le continuer, tout comme la minute, combien qu'on a la base, tu sais que tu épuisé, moi, minute, moi, et belé. Mais ce n'est qu'une partie remise, hein, tu dois continuer prochainement. Dans l'ingé répondre, bien à moi, Moukier, comment on a procédé, bah, mari, femme de nuit? On a procédé, bah, oh, la possession, il y a mari, la femme de nuit, et ça, même possession, c'est un phénomène. Nous disons phénomène mari de nuit. Mais na tokota na musindo par rapport à ma minute prochainement et ça les esprits des maris c'est les esprits qu'on n'a pas y a ba démon et pas y a ba ange à sexe masculin à sexe féminin à la kate na ko démontrer bino ezalaka nde bato bando kitango to bande ko pumbwa na kiti vraiment na chambre vraiment to sangisi nzoto na yo alors na ko démontrer bino dans tous les détails vraiment bokoyeba donc bato ebele ba mona ka keza ba esprit ce qui au lotaka déjà ba phénomène wana ya ba mari na ba femme de nuit yeba ke vi na yo et si elokami batu oyo bayaka kosakana na nzoto na yo eza bando kia kopumbwa eza ba demote eza batu c'est pourquoi mutu mususu akosituka boye azo sentir même présence ya mutu boye azo traverser nin mur c'est-à-dire bo bande o sangisa nzoto vraiment na nini nde phénomène wana mais à cause ya batan tokozwa donc les loto flasher ndambu mais prochainement ce qui olandi vraiment na émission tolo nase tokobando kota muzindo na muzindo partie par partie boko découvrir ming mais ce qui biso tozolo bana makambo kindo que ce n'est pas dire tozo tombo la diable ou soit tozo ça la publicité bandoki mais objectif na biso ezake dans soko misanzambe oyo longolinga musika par sa main puissante j'étais délivré et puis nazana mission à dévoiler misala molili parce qu'on ne peut pas combattre l'adversaire quand on ne connaît pas ses stratégies. Alors na so présenter bino faiblesse stratégie nyonso ya bandoki afin que na émission ya tolo nase qui dit la prière efficace, la prière puissante parce que réellement quel que soit makambo nyonso tozoloba mais toyebe ke une force qui nous reste makasi moko etikali ni pona biso ba chrétien oyo ekoki vraiment kosala ke bandoki ba échoua makambo vraiment ya ko combattre yo ce n'est que la prière. En tout cas, je vous aime, soyez bénis au nom de Jésus. Et ça, comme côté à ma casse, avant que tu continues mission Souka. Non, en tout cas, tu reçois vraiment temps et au côté vraiment na muzindo. Sinon, tu lingite ko soit battant et belé, mais tu côté na muzindo moko na moko avec des petits détails pour batunyoso ba landabiso malam. Merci maman. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, Pasteur Luc Luabwe. Oui, à Outi Musika Nakatanga, Bisopé to saisir opportunité à Kutananaye, Pekosolanaye, au sujet ya Vinaye dans le temps, Vinaye passé, Azalaki, sorcier magicien. Alors, messieurs, dames, frères, sœurs, Bolandi témoignage Oyo, ce n'est que la première partie. Je crois mais une deuxième partie, si possible une troisième. Depuis que le témoignage, c'est toute une vie, en fait, et s'il a raté. Mais, Tokolingato condensé au moins point essentiel, il y a parcours. Oh, il y a pasteur Luc Luabwe, Nakati, il y a sorcellerie, puis Nakati, il y a magie. Comme je l'ai dit, si Jésus-Christ ne revient pas, en tout cas, entre-temps, portez-vous très bien et prenez au sérieux Nyons O et Lobami Nakati émission Rien que la vérité à travers ce témoignage Oyo. Ruth Moussamba dans Rien que la vérité, na émission Oyo chrétienne, na chaîne Oyo chrétienne, Tolonacé avec maman Anne Kalambaï. Je vous remercie, je remercie votre attention, je remercie votre participation d'une manière ou d'une autre. Alors on a réitéré sous la même demande, si je peux le dire comme ça. Si vous avez des questions, de préoccupations, n'hésitez pas, appelez-nous, contactez-nous. Dans le numéro Nabuso, ils allaient afficher Oana, si je peux le rappeler, c'est le plus 243 81
0050 759 plus 243 81 0050 759. Wana en tout cas nazongesi lisusu ba dédicace na bat o na lobaki tout au début. En tout cas, merci beaucoup de nous soutenir, frère Cyprien Mpodina na France. Merci à vous, ma soeur jolie Mayala de l'Éternel. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup na couple Lukoki, il y a maman Fanny na papa Didier, couple Lukoki, il y a maman Gladys na papa Dani, couple Ikoki, il y a papa Didier na maman Fanny, couple Djunga et maman Sabrina na papa Albert. Merci beaucoup na le gardien du temple, le pasteur Carlos Kalambay, Mobile et maman Anne Kalambay. Merci à vous tous qui nous avez suivis. En tout cas, shalom, shalom, shalom à toutes les familles qui sont branchées à cette chaîne Tolonacé avec Ruth Moussouambana, rien que la vérité. Merci beaucoup.